Soit à Kabatu. Ba pasteur bazo bebisa ba vie à Batu ebele. Je ne dis pas que tout le monde baza ba faux pasteur. Ebele pe baza ba faux pasteur. Pour au moneka afandi bolobité. Ah, o penza pasteur wana akamba Kabatu. Oh, azo détruire ba vie avant ba. Ça choisi ne savait pas. Aïba raté. OK. La kumuto a violé yo. Est-ce que yo ke maman oko c'est la pasteur makamke pasteur mutasalenga. Est-ce que comment qui na point ni pas ba ki pasteur même ta zola ki. Oui, yango na mais elle était d'abord sous le choc. Na moi mukiye. Makambo e komeninga de je ne sais pas qui a fait ça. Na yebite mbamo ko na lela la mukina komi na zemi. Est-ce que ça c'est mis à Saint-Esprit? Est-ce que ça pas na nzela de bakote ba comme ça en corps. Il y a beaucoup de gens se détachent dans la monsunité. Il y a beaucoup de gens bazana na posa, bazana na trop charnel. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée sur votre chaîne Mère des Jumeaux Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez. La suggestion n'a vraiment que nous vous allez bienvenue. Merci pour notre confiance que vous avez toujours là pour nos repères. C'est ça la révision vraiment bien. Vous continuez toujours pour s'abonner, pour le barreau exercer à la mort, pour les simple. Vous s'abonner, vous partager, vous commenter. Vous avez vraiment bien. C'est une façon de soutenir l'issue. Voilà, c'est là que nous sommes là où toujours du bosso. De manière émission, on a dit que c'est ça pour que vous merci à notre maman, en tout cas, pour que vous ayez merci pour la hausse, la rapport, c'est la radio, vraiment bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Sabona Nelson Kazel, le cœur du chef, on a fait ce bamboté, qui a siwazi ma préférée, bamboté, nos places aux alliés. Voilà, comme vous savez, l'actualité nous oblige, tu vois, pas toujours, on a pour nous, mais l'actualité, m'a au niveau dans la biseau. En tout cas, les lots, tous vraiment, pour maman, pour soulager vraiment. Quand je dis, Isa, affaire, il y a c'est un habitude choisi, au début, Kaza Moïli a polo pour la santé médiatique. Mais pourquoi ça, la santé médiatique? Est-ce que c'est important pour découvrir ensemble dans la vidéo? Vous avez un plaisir, on y a de la vidéo, au hasard, toujours là pour la première bâtie. Le fait qu'il y a mieux plus qu'à la guerrière, tout sur la main, tout le tabac, tout la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont 5 années. En tout cas, restez toujours pensé pourquoi. Bon, raté, na elo côté. Voilà, mon réel chose même, la vache, au fond, la vie, au pays, mais effectivement, il y a le plus qu'à la guerrière, au TPC, bon. Bonjour Clark, toujours sur les médias de la presse. Bonjour Nama Abonitou, il y a mère de jumeaux Arthur Télévision. Merci beaucoup Naïe Moko, grand prêtre mère, maman sur la bien, maman Mouté Mamonene, mère des jumeaux, PC la Kabi se peut faire à jumeaux, Bambo de Ebélé. Et merci beaucoup Naba tout, on va aller vraiment chaîne. Et merci Naba Bakoutignon, on va soutenir un épisode de père et de mère. En tout cas, là je vois les présidents Yoshua, les présidents qui les avons. Je vois maman sur la Inde, je vois l'impératrice Cécile Bissal, na bango ege na bango moto asili penza théâtre na maboko na pese wa mbote disiko sali Clark pas question de la réponse. Voilà, merci beaucoup pour ce là derrière nous une invitation à biso qui fait biso pour que le comme la baki na annonce nanga va le to bongo na sujet vraiment ko ya ndoko na biso c'est na biso o c'est biso na liembo na ye c'est choisi tout le monde sorti médiatique na ye en tout cas comment la sortie médiatique na en tout cas elle a tout dit na habité avant tout ko tafana ba question à question tout ça nango comment non sortie médiatique na ye na ndenge azala ki na makampo ya levé c'est là que on ndenge. En tout cas, merci Clark pour la question. Moi, j'ai été vraiment choqué. Il y a vraiment la sortie médiatique, la sœur a choisi. Ok. Lelo oyo, toko traité na bakombo nyonso. Lelo oyo, toko koloba nyonso, toko koloba, mais tout beau sanate, et ça, la réalité, auto vivaka na ba église. Ma famille est belée, toko ma coupé ça plus confiance na biso et pas ma pasteur. Zambalobi, c'est maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alors, biso sikoyo, na biso, na humanisme na biso to na momoto na biso oleto se confier plus na Nzambe oleto pesa lisusu mingi ba espoir na biso to pe makanisi na biso ne se pas Nzambe to comment on pesa on et pas pasteur donc tozo pasteur to chai na place à Nzambe to comment plus kutu de fois ko kende ko bondela aussi photo pasteur ozo bondela na kombo Nzamba kingani na kombo Nzamba kingani ole ocha na kombo ya Nzambe yemoko parce que yemoko lobaki il est les dieux le Père le Fils et le Saint-Esprit donc ndenge azana na zakana jaloux alingana oteto mélanger yena bato mususu alingaka te au servir des chefs des maîtres à la fois alingaka yemoko azaka jalouse na bato basangisaka yena bato mususu mais ce que to biso to zuaka motema makanisi mabazo to pesa mpo ba pasteur nyonso o pasteur oloba na UFO sala to bossa na avoir même kutu emso za marié mais bossa ni makambo mutu abimisela mbongo a honora na miso aleta na miso Nzambe na miso mokili mobimba a pexelo ko yo boyo lobi na pasteur alobi
Maman on a ndako apesa ba instruction. Yo boyo lobi te na okende na intercession, na répétition, pasteur alobaki, toi na jeune prière, pasteur alobaki, il faut tozongisa boyo sala boy. Parce que les lots comment qu'on a plus attiré na ba pasteur que na kozala attiré na nzambe yemo ko akela biso. Nga sortie médiatique à la sœur choisi en tout cas nga la zwa ngo penza pasi, eza vraiment une histoire oyo eza ko édifier batu mingi, eza une histoire oyo est choqué pe nga makasi. Okay. Il y a beaucoup de familles au bazalaka autour les ah na mona su mona kingani te akenda wapi o te akoma afin de pas pasteur te te azala ndako pasteur te ana bureau église afin de pas pasteur ana bureau église est-ce que bino bwana ndako oyo afanda te bwana mbetu oyo lala te pour que bozo mwana bino botinda ko mafanda na permanence bozo mwana bino botinda ko mafanda de pasteur donc c'est la erreur. Et ça erreur makasi claque. OK. Ba pasteur on est dans mabaki na tango asuka bo mona bato ba servir nga de vrai na de faux. Il y a des vrais pasteurs to ko boya te. Il y a na bato ba sala nzambe na ndenga bosolo. Il y a na bato ba sala nzambe ba pesa corps âme esprit. Il y a na bato ba tshela kaye penza motema ba bité o penza asa mosungi nanga. Vu histoire na nga na ndenge na wuti na mosika, il faut na sala nzambe o la lokotinga apesinga ministère oyo. Mais il y a beaucoup de gens au ba comme ça corps. Il y a beaucoup de gens qui se détachent dans la monsunité. Il y a beaucoup de gens qui sont trop charnel. Voilà. Dans bon autres, ils ont makasi. Il y a beaucoup de personnes qui ont pas mon karaké, moi éloquent, motivateur à l'obité, la comme pasteur. Or, pour nous comme pasteur, il faut oser nous convertir, il faut oser appeler, il faut oser éloquent, on c'est que vinanga na bado servir nzambe vinanga na banda ko betsa mabakute vinanga na zo batela bampate c'est nga moko fona mitala avant na batela bampate wana bien lelo beaucoup de pasteurs to mona monieka pasteur pasteur na biso atiaka bien or na sese na basubasima asa makambo oyo moko soko yoki okamo lobi o mais oyo za pasteur atelema liboso atiaka batu ba pasteur bazo bebisa ba vie ya batu ebele. Je ne dis pas que tout le monde baza ba faux pasteur. Ebele pe baza ba faux pasteur. Pour au moneka afandi bolobité. O penza pasteur wana akamba kabato. Azo détruire ba vie abana batu. Comment pasteur yo suppose la délivrance, il faut on le bilamba o soko na kati ya bassin. Na verset nini ba comment que délivrance peut ça les ma bien tout pour pas purifier yonde pasteur faut sokola. Merci beaucoup. OK, aussi si pour voilà, voilà, merci beaucoup puisque en tout cas aux autres qui est malin pour nous répondre à biso bien. Par rapport à ce qu'on a biso choisi, admis à biso la révélation il y a somme qui azala violé par pasteur naye et alala la muka azala violé par pasteur, alala la muka choisi miti abota mwana. Message wana. En tout cas, eza message moko o ezo choqué makasi. La sœur choisie à l'intérêt au Aoya, avant de la histoire, où ils ont contenu débuté, parce que à ça, la succès n'a pas tant de la sœur choisie. En plus, Azaka no moi na mukie makasi. Azaka mukolote, il y a du succès là, non moi mukie. Nzamba apesiye likabowana ya osalele ya koyembele non moi mukie. Et du coup, on a apesa qui est succès tant azana moi mukie. Alors je ne vois pas d'intérêt. Yakoya lelo aya oloba likambo o esa lokuta pona ko luka buzz to pe pona luka succès avec sa voix soit lobi azonga ko travailler azona succès ou azora dans le passé wana et donc ça lié c'est parce que il y a beaucoup de gens au ba finga kabatu ya na mutu mususu omona mama moko ntamona zila za bala mi bala maboko oyebelo ko komela été mais bozala pressé bato liboso abanda ko bamba mabonga tala kindumba na ye tala ndenge futie akomo telenga na bana mibale na nzila o mona sio mususu alali alamuki ayaka su église te okomi komituna sio o azaka ko sambila azaki na makolo nzambe koma akoma mamoko payen boy abeba okomo okende na baba kozomona ye okende na babwa tozomona ye na ba hotel ko changer ba hotel okomi ko tonga ye tu ne sais pas réellement et loko ni ne komela ye ya na bato ebele pe babande ko loba bongo pona sœur choisi biso soyebi ka bande ko yembela nzambe soudain to mona ye lisusu te subitement limo lisusu biso nyonso to traiter ki ye penza na bakombo o to lingi ebele to lobaki ya no moni ba sœur ngonde bazalaka
azwi succès boye ala komo na ye apengwi azwi succès boye ale akoki osalela yango te azwi succès boye kindumbe matie kiti epai na bapasteur tala ndenge asuki mabe. Or on ne savait pas ce qui est arrivé à la sœur choisie. Et ça peut la babesous va mona ki na mwana balobi omoni succès ba memango na mapeka te. Sœur choisie azwa ki Kinshasa tie na Mokongo botala sa poto yeba bomoni siko ndenga asuki ye wana zo yemba lisusu te akomo tambola na mwana. Succès matisa ki e mapeka fier lolendo basera ngo balinga soka zuka amuke akomi komi mona ye bomoni ne nzamba beti akomi na mwana. Or on ne savait pas réellement ce qui s'est passé avec la sœur choisie. Sortie médiatique en tout cas elle a tout dit. Alors que pour moudonio sope klakata yo pende moza boye na ajoyo okoko kozala pe aussi succès mo boye tout le monde baza ko solliciter yo. Ba producteur ebele bazoya pembe na yo ba mécène ebele ba oya pembe na mais on koka ko yeba te nana zoya pembe na yo de vrai to pe nana zoya pembe no pona ka koluka ko salela étoile na yo a monica na yo to pe nana zoya ka pembe no pona nuire yo. En fait, c'est ce qui s'est passé avec la sœur choisie, vu que Azaki na mwana ayebi que en tout cas pasteur on soit poussa na pembe nanga eza pona ko yedenga. Pasteur on soit poussa na pembe nanga eza pona encadrement nanga. Pasteur on soit poussa na pembe nanga c'est parce que eza pona ko sunganga ko maintenir nga en forme na tribichete to pena ko yate na bunga nzela ya nzambe te na zaka nzela nzambe. To yebi mbele lelo bazaka ka lokwa sœur choisie. Azui succès lelo ba dérouta ba comment yema na ba banzema mokili. On ne peut pas aussi tous parce que ebele pesa qui destiné na bango abanzi na ya nzambe après nzamba bimisi na ndenga profane, il y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de personnes pe ligne na ezaki na profane te. Vu que ba intoxiqué ba bendi kaka les carrières ne peut ekufi et si asa sur ce côté na mokili oyo. Na cadre wana la sœur choisie avec confiance au pasteur ya olobakete en tout cas pasteur a préserver nga na mabe ebele. Mais il y a lelo oyo pasteur ozui eloko ocheli mwana oyo yozo kamba oyo azobenga o papa oyo azobenga o tuteur ocheli eloko omela eke alali osali eloko kokaka kosala ye o violer sans consentement na ye ale la simalango la sœur est répartie ye moko kutakama ki ye moko mituna ka bien on komi Maria to na komi ndeni parce que j'ai été normal du coup na la mukaboye na za sous vierge na komi déjà mutu déjà basi basaleli. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou bien Zanine elle ne savait pas. Après cela aye ko se retrouver à komi na nzemi clair mutu nyo so comprendre que ngana ka normal na sala pe moi amke na sala mwasi na sala mobali te na sala mutu na tam compété na sala proposante. Mais comment ça fait-il que na komi na zemi ya nani na ko expliquer batu nini na koloba na batu nini. Voilà puisque tout côté oyo en tout cas tout me celui to ko retenir que tant vous choisir azala qui violer ayeba te muto a violer ka to ba bongo. La sœur choisie ne savait pas ayeba raté. OK. Claire muto a violé yo. Est-ce que yo que maman oko c'est la passion makamke passion mutasala ngai. Est-ce que comment na point ni po ayeba ki passion pasteur ne mutazola ki. Oui, yango na globa. Tu vois ezaba makamke mususu e comme la biso soki muto azala ba vie oyo azala mobile awa. Mobile muso ko violer allez o antema za bambali mususu pe abambeli bango aye batazo se perdre poisson na bango ebele atambola na mobali moroti. Ce qui est différent avec le cas de la choisie. La sœur choisie était encore enfant. Azaki na penza to baka ko mwana ko azaki penza mwana et azaki na ba compète ndenge comment lelo kilelo au mona mutazana elle a 12 ans mais azaki na ba petit chéri azaki na ba copain. Alors la sœur la choisie azaki na ngoti et vu que ayebi ke moto na bandai ko za mingi na ye na bandai ko côtoyer mingi na zala ko kende ko se confier na mingi c'était seulement le pasteur na zaki na ba frère te na ke peut-être na ke fanda na frère na soli na ye na partager na ye to na bimi na frère to zongi butu to na lale pa ba frère azaki na ngote. Les seules personnes où il y a qui se confier c'était les pasteurs. Et les seules personnes où il a passer plus du temps là c'était les pasteurs. Et lorsqu'elle s'est retrouvée dans Zemi, elle peut accuser directement pasteur parce que business de l'autre comment tu peux accuser une personne sans preuve pour une accusation grave. Vu que Azaki n'a pas preuve, Clark lelo oh yo soko sali mabe. Moi c'est un boti. O mato kita atali boko no e la kisake oh liboka Clark. OK. Atel longi no lito ya pambela kisake oh lito ya Clark.
ata miso na yo moko wangani bato bakomprendre te miso ya mwana na miso ya claque eza nde moko mais na te wana nyonso wana ntango azalaki velo te azwi zemi aye kobota ntango aye koyebaki eza ya pasteur na bango mais pourquoi azwaki agardaki silence pendant longtemps parce que mwana déjà akoli mais pourquoi pas eloko mabe koluka kobomba yango aye kobimisa yango nango o pourquoi pas ntango ezalaki na ebanda koluka kodénonce yango biso nyonso toyebaki c'est le pasteur qui a fait ça c'est le pasteur moto adétruire vie na ye ebele bato bakokimaka église bapratique mosusu edécourageaka bato na kosambela moto aobaye bapasteur abaye voire même nzambe abi pourquoi nzambe otika ngai makambo boye komela nga na osambela na nga susu te na ofanda na nga susu te et puis il y a comment est-ce que je peux dire bon moto ya bato ebele ekomaka affaibli psychologie ya bato ebebaka to ye moko mona ka afandi alobi ata la bien expliquer mutu ondima nenga te mutu comprendre te donc au troubler mémoire a comme na ba problème mental afanda ayeba te comment je peux me remettre ayeba te comment akoki ko s'en sortir et loko o na satandaki na ngote ke mutu akoko sala nga na banda ko expliquer ndenge nini na banda ko défendre ngo ndenge nini na ko yana ba preuve nini yango mona salaki réservé pendant 3 ans, Oyemoka Lobi qui a sali 3 ans, même à ta église à Kendali Souti. Parce qu'elle a été démoralisée. Ce n'est pas seulement elle. Les lois baka bon c'est belé. Au moins c'est un sous aïna alinga kata sur la Bible. Oh, mais Bible on salon na mi pesa kora mena na l'église, mais makam na mona l'église na linga kata sous kosambela te na linga kata sous Bible te. Et belé pe les lois se convertir ça ba comment ba musulman. Et bien, comme un bouddhiste. Pourquoi? Parce que Makambo y est à moni va passer au basali. Bah, événement, oh, y a Sibi, à se remettre dans le côté. Donc, blessure, ouana, et zuye, bah, année, et bien, pas se remettre. C'est de la même manière, oh, et qui s'est choisi. Voilà. Elle pouvait venir expliquer. Mais elle était d'abord, sous le champ, n'a moi, moukiye. Makambo est comme de je ne sais pas qui a fait ça. Na yebite, bah, moi, qu'on allait dans la mouki, n'a commis la zemi. Est-ce que, ça s'est mis à Saint-Esprit? Est-ce que eza bato na nzela nde bakotelenga na bakanginga eza bato lupango nde bakanginga eza bato église donc elle se posait beaucoup de questions au yemoko à l'intérieur il fallait à se soigner eza kadika maverte mutu kuta ko choquer au claque ndo zabe mutu pe alongo lieu mbongo ebele oh peut-être oyeba ke mbongo nde na cheboye yango penza ememanga na business mo ya munene mutu ka ya zio ngo nyonso oko se remettre mamote oh dans le jour on admettait au fond la personne bandi kokanisa j'ai fait qui na ko sanga boye ba projet na okomi ko balola na mutu e komi ko troubler yo na banda ndenge ni na ba projet yo na ko sisa ndenge ni na ba projet yo na ko s'en sortir ndenge ni na ba projet jusqu'à ce que okozwa moi temps ya ko se soigner ya ko conscientiser yo moko conscience na yo ya ko sala débat yo moko na intérieur na yo ya ko convaincre yo moko ozo convaincre intérieur na yo c'est à ce moment là tout le monde qui Clark a télémi à continuer chemin na ye à l'équipe na ba épreuve à juger bon te sikoyo c'est bon ma be c'est l'équipe na continuer na nga on c'est l'équipe nzamba rapé ça nga pe ma je continue c'est de la même manière qu'avec la sœur choisie elle pouvait pas venir directement quoi ça biso ngo bongo parce que mutu moko ta nga ndima ye voilà biso nyo sotenga to lobake a conseiller pasteur makambo biso sotenga to traiter na ba sœur oyo baluka ko bebisa ministère ba pasteur mais tant aye lelo c'est parce que elle s'est soignée. Après les 3 ans oya zoki ya kufanda réservé après les 3 ans oya zoki ya choc. Après les 3 ans, Oya Fandaki, Yaroluka Koyeba, qui m'a fait ça réellement. À l'état où Azu va conclusion, ma camarade Nyoso. Et l'autre motivé, sous ma insulte, Yabandeko, Oba Finga, Batou sans raison. Insulte, Yabandeko, Oba Batuma Banga, sans pour autant Koyeba, et l'autre, on est les comédiens Kindeko. Donc, mon île, la sœur choisie, a écopé ça, témoignage, Yavi Naye, pour ébéler, par exemple, qu'on s'est posé la question, à balater, à comment la moine, Neni, Moutazaki, servante de l'éternel. Et le lot, quand on a fait moi grâce à Zui Dibala, Yango a écrit sa témoignage d'ailleurs pour édifier certaines personnes, certaines familles au bâti Karabana à la portée des pasteurs. Et pour la couper sa réponse, n'a pas tenu au sol, Jakaba, tout sans pour autant qu'on y ait et l'eau que comme il moutou. N'a pas tout au baba, ma banga, baso raconté, via moutou, on dirait à Fanana yo, Aliano, Amélano, à Tamboulana yo. Voilà la raison pour laquelle la sœur choisit à se décider, Lélo, Ayakolo Balabatu.
témoignage à vie naie. Voilà, merci beaucoup pour ce là qui est qui matozo qui les vraiment bête qui peut malem. Merci beaucoup la nous répondre à biso lobi loko oyo ceux qui choisit motivation les que parce que azo fingama bat bazo ba likampo et c'est pas ça qui était. Mettons il y a celle sortie médiatique par rapport il y a bien sûr toujours ya pona ye azala ser en Christ ba alala la muka ba comme la zemi bat ba ko ba yebi auteur na ba yebi auteur ya zemi na yete. Mettons il y a école ba mais pourquoi pas autant la biso ka directement le nom ya moto a celle bon pour que tous amando total ça moto le moto ko ya ko mi obesan pour toi côté la biso comme côté ka biso kana likolo bo moto que sali et sali peut bien te. Non, moi j'ai vraiment aimé la réflexion de la sœur choisie parce que tout le monde a kango pe belé bat babima kaka pasteur kingani mutasala nga boy tout le monde a peigné là babimasi oh my kalamba il me violé oh my kalamba il me faisait ceci oh la famille de peigné lelo baloba na biso ki my kalamba nani peigné la tika ko za la violeté mais ya ko bamba bat mabanga ki peigné nani my kalamba il a violé. On peut pas aussi dire que my kalamba asa c'est azakana mabete asala masumite oui asapela mabene asala asapela masumu na musu asala asapela blessé na musu ko akoza pe bata étant humain amoni que te faut mai kalamba ya bete singa libaku faut mai kalamba ya chokenga mais oyo batu bakangama nango mingi batu balati mingi c'est par rapport ya makambo penyela ya koloba na ye aloba ki a viola et les gens ont retenu que ça ba boy ko to retenir que oyo ba famille penyela baloba ki penyela tikala o violité là batu ba retenir nango te bakanga o penyela lobby. Sagesse y a la sœur choisie, moi j'ai applaudi. Ce n'est pas important en tant que pasteur. Et c'est là que c'est ça déjà à ça que nous moine. Et le lot tant que comme pasteur, ça va pas changer la sœur choisie. Mais pour les cas, histoire est important. Oui, c'est important pour la édifier batou. Et ça important pour éveiller conscience il y a batou. Clac, ma famille n'a biso ezo panzala kaka bloko boyi. On s'est confié na pasteur. Mobali ayena mwasi na ye apesi pasteur mwasi na lobite pasteur mama ye na tikeli oye kamba ye la kisa ndenge bafandaka la kisa ndenge nini ya ko respecter mon pasteur a dû à profiter. Je ne dis pas que tous les pasteurs basala ngo mais exemple ba pasteur belé basala ba ata bongo yo ba kotinda yo opesa mwasi conseil o la kisa ndenge ko fanda na libala yo komi ko zoyana na ko mona mwasi na yo na donc à sa pratique ko pratique pas na yo. Donc makambo nyonso il faut que ça na ndaka libala il faut ameka na pas na yo donc yo ndo komi okomi lokola poids donc comme quoi bétail o ba sala ba ameka expérience donc yo moko passer au métier bétail au métier poids na ye lokola batikeli nga ye na kamba ese nga moko fona bénéficier nga moko fona dondwa nga moko fona lia eza ba pasteur ebele lelo koma po asala alongolo minimum mabe te nga fona longolo minimum mabe fona pénétrer ya minimum mabe on a vexé ni baba ki soko lingo longa minimum mabe faut pénétrer donc bazo bebisa batu ebele bazo bebisa ba fille ya ba jeune ebele bazo bebisa ba moral ba mentalité ya ba fille ebele lelo parce que biso moko toza na conscience te moi je peux aller à l'église na yoki ka prédication na zongi ba prédication otokinda to komaka pasteur a prêché yo donc ozonga na ndako méditer peut-être nzamba ko orienter pe na bandenge mususu peut-être nzamba pas ko lobela yo na bandenge mususu car avec la même prédication au pasteur a lobi ou le même verset au pasteur a pesi mais vu que biso to komaka ka focus le pasteur a dit de faire ceci dadi donc to so penza to longo to bamba to so pa angla munele to chawana dadi donc na dadi na biso ya ndako a pesa o vie yekutu te akoloba te ya ça na pe maté sur le ndako papa arrête les dadi avait dit on a 18 jours de jeûne on doit monter à la montagne il faut donner la dîme oui c'est bien bon mais siko ezo mema batu wapi or aujourd'hui église aso les aramutema ya mutu tozo mona pe batu belé a okende na église atala ane pasteur te. Je ne dis pas les lots ba décourager ba kenda ko sambela te non ba kenda na moko sambela ngani na zabo une église na biso ba mabaku moko beta makuna so za mutu mo mela sina kenda shugi se kala otali ba chantre bata mabaku bakambi bata mabaku ba passer ba moko bata mabaku mais so bitu no bi oh mais quoi atambola na passer to mi dit pourquoi mais on se comporter bo ndeni na sale ni et l'autre on traité faire au bondeni ba onyo so ba sa msala nzambe ce que le bi o décourager au kendete yo moko nde ozala propre na ba remords yo moko ngana yebisa nga batu kende église za motema no yoka prédication sambela kolanda via pasteur te kokoma c'est église lo kwa
on s'accaparer dans votre temps midi pourquoi église lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche église donc on a sous na temps et ensemble am sous au komi église kende église programme mardi au sambelo zongi samedi OK répétition zongi OK dimanche OK yo et donc exact mais mardi on a plus OK au pasteur ba to na réunion yaya bo réunion za kalelo te ote abenga nga réunion ya biso mi bali attends OK ne pour pasteur a impliqué yo alambi yo abimisa le verset moko oyo za na connaissance nango te ale azio kana sima verset vi na we baby et lelo okimi église lelo oliko ka suma kama pasteur te parce que ezana ba biloko ya boye ba biloko similaire oyo se répétaka. Voilà. Merci beaucoup puisque toujours qui n'allait vers la fin. Mais c'est na ba tebeli ba juger si on a biso choisi ba il fallait pas aya ko ba boka bonga TV wana pesa ko exposer vite pour venir au salme pour naie au lo bana bango ni bato ala baba qu'il fallait pas aya ko exposer vie privée naie en fait. À exposer vie privée parce que sa vie privée a été déjà exposée. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent choisir, elle était violée par leur pasteur. Oui, que la sœur choisie était violée par son pasteur, mais que la sœur choisie a zuisé mi ba santé sœur en Christ. Donc la sœur en Christ au atambola mabe. Encore on a vu on a bandé mbela bato. Kotambola na Yesu wa bibi ako tambola na Yesu wana penza ko ya wa zweli yango zemi akimi. Yango epesi penza offrande ya mérita ke botisi mwana. A exposé finalité sa vie a été déjà exposée. Parce que à combien kotambola bato ba pointer maboko. Ba si atala se wana. Aya wana kotambola atala yemo kotambola ni ya tamboli. Et c'est roni o ya zwi nzambi. Donc a fingisi nzambe a yembele bato banzembo o yemoko alandi lignete a suki na ko seba sente a suki na obota donc vie na exact déjà exposé. C'était juste pour na ko olongola batu ide wana to pe ko longola batu maloba mabe o babakisaka na ba vie ya batu. Ngalo na ko mona klaka otambola ozambo ote obebe bomoni bakisi ba limika ba vie apprécier ba propre ba poudre ba maneti moni nyenga suki ye wala ko motambola na bala ko miliboma akende ko simba peut-être ba escroquer kio peut-être elo mo kutana na ngo et troublé et comme ça que otambola bongo o yeba susté na osandeni donc vino est comme perturbé donc sa vie a été déjà exposée. Lelo kutunde aye quand même couper sa témoignage pour batba longola makamona na mutu et puis batika pe ko akizaka bande ko misusu na ba vie wana o ba yebeli mutu na makoko. Mais puisque tant il y a un témoignage na ya vitant lobi que azala ki volé par pasteur na ye atangi na aboyi ko dévoiler comme pasteur mais ce que peut exemple na bande ko misusu ba sambela kana église moko ba tali vidéo wana au moins que directement ba keza pasteur kingani au monde yango te. Ouais, et ça va pas te belé ba comprendre directement parce que attendre biso comme église mais ça ba sœur na ba frère o ba yebi te ba série wana biso to banda ensemble na ye c'est que ça pasteur et ça problème te ba yeba biso la pasteur na bango bo ba pasteur so ba okanga na ba christian bo ko denile siku to be na ke pasteur pétage ala bandimi bo denile ça ba bandimi si aza bandimi so ke l'église na matete kuna malgré ba fongola sous porte mais so ko na kati o kuta ka be bandimi basa ba fanda ni pourquoi le banza Baka le banza bete ba boyinde ko juger pasteur ba bi bon to ya kaka pour ba pasteur on so ba bango bazo sko ba pasteur on so ba kuma ka ndé moko to kende kaka. Il y a des gens qui vont se retrouver pour comprendre que non ça choisi betia ils ont notre pasteur parce que maintenant wana to ça ko sambela na yi. Et il y a d'autres personnes aussi peut-être ba kutana pe na bakawana après la sœur choisi kaka pas pasteur wana. Em soupe ba na bango bazo courage au luba mais beta pe mwana. Em soupe bazo courage au luba la maman fini pe mwana. Okoseli pasteur makambo. On le makambo ezala te mais que tant on comprendre que la sœur choisi parle de notre pasteur. Ma fille aussi a compris dans la sur ba jara boye. C'est que ma fille avait raison. Ma ataba okende na bango na ba parquet ataba okende na na ndenge mo ya mabete mais quand même ba comprendre que makambo mwana lobaki ezaki ya solo et ba pasteur et belé baso conduire biso na erreur. Voilà, merci beaucoup puisque pour un point de vue dans ce langage que en tout cas to ko beta cité na malabo o puisque lobi en tout cas ba pasteur bazaka batulu kwa biso confiance le karaté oza mwana mukia mwasi batela ezaki ko okino ko sundu que la pasteur que pasteur aza saint en tout cas
ça peut être vraiment mal to ba ndenge ya kozala na bino pe ba pasteur we ba ki boza ba parents boza pe na bana bino ba ya pe église pe ba chantre bazali ba bazali to bino boko sala bana ba mabe ni to lo ba ka faire chaler et comprendre toujours na faire chaler tout donc tout ça la bien à mon opinion ça merci pour ce qu'on a pour les vignes c'est vraiment bien tout retenu la passage on a quelques symptômes pour que tout c'est merci Clark retenons seulement que la sœur choisie n'a pas tort retenons seulement que la sœur choisie a passé vraiment dans des moments très difficiles où abandonné qu'on s'en remette en terre mais ce qui lui doit être Koloba c'est parce que à Monique choc tout peut blesser on a et se soigner il y a un moment à Koloba alors le pasteur au bazar na pratique à s'il vous plaît les daddy bon mais un peu qu'on sur biso parce que les autres ça qui côté comme la pasteur a bébi sa vie à bandeko bino pe bozana bana bozana ba nièce to bo be bisaka ba vie ya bandeko boye bo satanda pe ke ba oya ba nièce na bino na ya bana bino pe ekoko zonga kaka na même sort alors la sœur choisie za kaka makasi ndama sa pesa makasi courage na ye à continuer pour ça la nzambe s'il faut asala yango ce qui peut amoni que continuer te afin na libala na ye azaso ya mobile na ba na ye et nzambe za toujours na ngam na ye merci na ba onyo so balinga biso oyo ba pesa biso vraiment ba conseil o pe ba komela biso ba suggestion na ba commentaire na ba o ba bengaka et komela biso vraiment le ba message et merci aussi à toi Clark pour avoir pensé à moi aujourd'hui. Alors, on est ensemble. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Nabino Sobozala qui est là pour nous Colanda. Les ménageurs de la presse, en tout cas, tous ces Nabino qui partagent, c'est vraiment très important. Vous partagez, vous commentez. La suggestion Nabino, vraiment, la numéro affichée, on a beaucoup de biso et vous allez vraiment bien. Et vous aurez tant côté la biso, vous consommez biso du début jusqu'à la fin et vous allez vraiment bien. Merci à toi, pas na peso bambo de faire aux amis Sabuna Nelson, Sabuna Nelson. Kaza mkatika vena défaut pour mafuta te homogène bambo tino place aux allez merci beaucoup la vidéo sur Bolinga les Mingazor ici là portez-vous bien et je vous retrouve prochainement bye bye.